napesi bandeko nyonso pai nyonso boyengeli napesi bino mbote pai nyonso ozali na ye koyebisa bino bolanda ngai na bokebi nyonso bolanda ngai na bokebi bandeko na ye koloba nano ebandeli moke po na koyebisa bandeko oyo komba oyo baza kotambola bon taba yango lelo na 8 ans ya koyebisa bandeko epele parce que boza kotambola bon taba ezali mawa mingi ya kotala bandeko oyo ya ngai propre bolobi boza kobundela mboka mais boza kobundela mboka te boza kobundela songolo pakala boza kobundela ba individu ya batu moko oyo bino boza kobundela bango mais boza kobunda mpona mabele ya Congo te yango na bisi bandeko nyonso bolanda ngai na bokebi naza kotanga bato oyo baza kobunda bitumba mpona kosoutenir Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi azali nano d'abord azali étranger Moïse Katumbi azali étranger azali mutu oyo azali zambien juif grec italien aza so na ba 3 nationalités mobimba oyo lelo bolingo tika ye a commandé su mboka na biso susu oyo tobengi Congo oyo ezalaki Zaire mais ezali mawa mingi kotala bandeko oyo baza kotambola bon taba lelo na ye mpona zongisa bato tout alignement nayebisaki bino wana nazali peine naza kocontrôle espace nyonso ya komba na monde entier mobimba naza kocontrôle yango olinga te okotosa mitindo ndenge ezali elongo bani na ye mpona maseki te parce que lelo na omona bacongolais boza koyeba valeur ya mabele te soki toyebaki valeur ya mabele na biso oyo ya Congo oyo bakoko na biso na bamama na biso babundaka ndele lelo bakoko na biso oyo ya basi na mibali oyo babundaka dans l'époque po tobengana babelge ndele lelo toyebi valeur ya mabele mais toyebi valeur ya mabele na biso te mais nga nayebi valeur ya mabele parce que ntango nakotaki armée nabaki nakowa mpo likolo nakowa mpo na motu moko te nakowa mpo likolo nakokota na mozindo ndenge elongo bani mais siko na minute oyo naza kotalisa na peuple congolais na valeur ya mabele bamindelo nyonso tovandi na bamboka nyonso na Europe boyebi yango lelo mpo bakoma na kimia mpo batya bapeyi na bango Schengen bafungola bafrontière boyebi babunda bitumba entre bango na bango mpo lelo bakoma kimia na bamboka na bango mais biso bakongolais lelo toyebi valeur ya mabele na biso te yango lelo na ye mpona yiyanola bato baoyo bazali kotambola bon taba na ye kozongisa moko na place po boyeba valeur ya mabele parce que mingi boyebi valeur ya mabele te yango na ndeki lelo mpona bisa valeur ya mabele omoni pays eza occupé pays na biso ezali occupé par les Rwandais tuti pays wana ezali occupé na ba-Rwandais bochango na mutu na bino pays wana ezali occupé par les Rwandais tuti baje élection ekomarche na kati ya Congo te bolandanga na bokebi parce que mingi bokansaka so bolobi mingi bokansaka boza mayele koleka bato musu kozala mpe mayele me oza na sagesse na mutu na yo te po bakoko na biso bayi bauniversitaire te
bakoko na biso batanga ba université te mais bazalaki na bongo bazalaki na sagesse pona koyeba kobatela mabele ya Congo mabele oyo tobengaki Zaïre biso mpe tokotaki na armée tobe kobatela mabele wana bino kasi pays est occupé par les Rwandais touti Hippolyte Kanambe est-ce que boyebi te armée na biso ezali commandé par les Rwandais touti boyebaka te armée ne mutu esalaka mpo pays ezala bien armée ne mutu oyo ekontrolaka pays armée ne mutu eprotegeaka même président armée ne mutu eprotegeaka mabele ya mboka nyonso ezali armée mais ntango armée na bino eza na maboko ya barwandais bazwi armée maboko na bango baofficier militaire tout sont des rwandais este bino boko kobotola Hippolyte Kanambe oyo na baboto ba jardinier boko botola pouvoir l'élection tout wana ezali ba mascarade oyo bango bazali kosala Félix Tshisekedi avec Moïse Katumbi bazali même boîte bazali batu moko donc sardine soko somi sardine ofungoli yango na kata sardine wana okomona Moïse Katumbi azana kata sardine wana okomona Félix Tshisekedi azana kata sardine wana baza batu moko eloko mo ba peuple congolais eza mawa mingi est-ce que tozo kobunda mabele ya Congo ou tozo kobundela songolo pakala d'abord de tozali awa boye bango bien pays est occupé par les Rwandais eloko liboso biso kobunda bitumba po kokumisa motu te tozo kobunda bitumba po tobengana occupation na mboka na biso Moïse Katumbi azali occupant Hippolyte Kanambe azali occupant Hippolyte Kanambe azali baboto ba jardinier tango ya kote na Congo Moïse Katumbi azali pêcheur oya koteka ba Thomson Félix Tshisekedi ye azalaki moteki pizza livraison ya ba journal na ba boîte à lettres ozomona te batumi satu wana oyo ba ko makongo na vente bozomona misala ba wana ko sala te baza batu moko Moïse Katumbi Félix Tshisekedi bango nyonso Moïse Katumbi Félix Tshisekedi Hippolyte Kanambe bango nyonso misato baza na même boîte à sardine baza koyaka na distraction na bango epai bakombata bazali ba résistant yango toyei koyanola bino kasi soki bolandi na 2011 bolandanga na bokebi Etienne Tshisekedi oyo akufa papa ya Félix Tshisekedi oyo azalaki Bob Escobar lokola mafiatero azalaki na Colombie mais malfaitero ya Colombie Bob Escobar ye kuta tongaka meme atekaki ba biloko mabe boyebi yango tokotanga kombo te mais ye atongaki meme Colombie mwa moke na bakote mosusu asali bandako mais Bob Escobar oyo biso Etienne Tshisekedi akufa même na kabeka mwanga atonga nipo ya mabaya asalaki inikema mpona mabele ya Congo te asalaki inikema mpona bana na ye batika na moyen batika na mbongo pe asali mwana ye mpo lobi na tongo a remplacer akoma chef ya UDPS ya parti na bango toyaki kobundela mutu moko te toyaki kobundela mutu moko te toyaki kobundela mabele ya Congo lelo esangisi biso nyonso bakongolo ba diaspora tout le monde entier mpona kobundela mabele ya Congo ndeko so tolali tobundela Moïse Katumbi tolali tobundela Tshisekedi Félix Tshisekedi mais sikoyo mabele ya Congo tokolibere mo camp parce que bango nyonso bazali bassociation de malfaiteurs bazali bakompani kitunga ndenge toza komona bakombata mosusu bazali awa bazali bandia bazali baka sociaux oyo bakotravaille na Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi bandeko na ngai bataliban bandeko na ngai Kasai boyoka ngai na bokebi botika kosoutenir Félix Tshisekedi tosangana tobengana banguna oyo bakangi pays na biso ezali occupé par les Rwandais touti
soki tolandi kaka tokumisa songolo pakala tokumisa Félix Tshisekedi bamisusu bakumisa Moïse Katumbi oyo aza zambien juif oyo aza na ye grec italien sikoyo tokolibere Congo wana mokolo nini omoni banyangala kata wana ndenge baza kosaka na peuple congolais biso moko tolingi yango yango bandeko nakoloba eloko moko ntango biso tokotaki na armée pase nga na eli soda oyo ya mapinga oyo nasali na phase naza kolata tenue militaire okola tambululu te nalataka tenue militaire pase eza mosala oyo nga nasalaki mosala oyo nga nasalaki na armée ezalaki tenue militaire nasalaki bandeko mpona na nga na bokebi ntango tokotaki armée tokotaki tobaki tokowa mpo lekolo nakotaki armée te mpona servir njimbi général njimbi nakotaki armée te mpona servir bolozi général bolozi nakotaki te mpona servir général mayele nakotaki te mpona nakumisa général bosange nakotaki armée même mpona servir même pauvre ya kufa ya mbanza ngungu somao te tokotaki armée biso nyonso na bagénéral wana mpona koservir mabele ya Congo ntango tokendaka bitumba tobunda bitumba tokenda kobunda mpola songolo pakala te nakende kobundaka mpona o général moko te nake kobunda mpona servir mabele ya Congo eloko nde bakongolais botia na motu na bino numéro 1 tobundela mabele ya Congo oyo ezali valeur oyo ezali précieux donc ezali valeur eza na valeur oyo ya motuya eza na mabele tobundela mabele na biso mpo eza motuya totika kobundela songolo pakala soki toza kobunda songolo pakala tokolonga barwandais te tokolonga kokangola mboka wana te mopaya kosaka na biso oyo akili babota bajardinier ndeko baoposa nyonso lati tokende bafayulu tokende bango nyonso lelo nana wa libéra Congo personne Etienne Tshisekedi ye wana tolobaki soulèvement populaire et comme tant na soulèvement populaire bato babima o bakende marche pacifique ye wana kati moto atiki biso na problème lelo Congo ezali par terre toko ko libérer Congo te yana ko sena bandeko tant to bunda mabele to yeto bunda na Congo ya mutu moko te na ye ko sala babokechu ba moi oyo na babokechu po ngana ko be ko bali ba moi parce que moi ayoka ka mutu sonité parce que moi ko za même la balabala bozala mama no ko leka boba moi bani ko lumala ye muningene moi o mo le bakangami to bani ko beta ko mabanga na si boyebi yango babokechu bazali ba moi lo ba moi ba bishop Élysée bazali ba moi soki aso bata peuple ko bali ba moi baza batu te bazali ba moi po soki bango bazali batu lolenge oyo bango bako travailler na komba bako travailler yango te po bandaki awa nano kofinga Félix Tshisekedi lobi na tongo okubisi Félix Tshisekedi yo bokechu ozongili su lelo obali kofinga Félix Tshisekedi okomi pa Moïse Katumbi est-ce que bino mo peuple congolais est-ce que boko tala bato ndenge ba mwa wana est-ce que baza kobundela mboka baza kobunda mboka te baza kobundela mabubu na bango toke pa Bishop Élysée wana so azali mwa parce que mwa soki asanzi place wana akozonga susu ayeko lia bisanza na ye bazali ndenge mo bokechu ya peuple mokonzi baso baza bato pa basanzaka basongi susu babani kolia susu bisanza na bango bango basanzaki tomonaki Bishop Élysée afini Moïse Katumbi azali pede azali étranger lelo tomona legi lisusu abandi kokumisa Moïse Katumbi o azala président ya Congo mon cher ndeko totambolana na bwania totambolana na botosi mpona kotosana mabele ya Congo oyo bato bakufi 12 millions de morts oyo toboyi bandeko na biso
ba Rwandais ba bombi ba ndeko na biso ba kufi na o bazala ba viol lelo ba misu bazui malade sida ba ko pesa mona ba Rwandais tuti mais lelo tozo mona ba ndeko na biso ba oyo ba Bishop Élysée na yebite po ba bengi ba bongol ba bongol ya poto ba laksa bango même kotanga po bongo ya mongol pesa la bien mais il y a ça mongol Bishop Élysée za mongol donc il est même batangisa ba mongol il est vraiment azali moi azali moi ya ba moi parce qu'on a des façons na ye eza ko laksa bato baza ko bundila mboka te baza ko bundila mabumu na bango baza ko bundila mabele ya Kongo te na ye ko lobelo ko moko boye batu nyonso bakolata teni o bozali ba civil bokanza teni oyo na Congo tant on dit à l'époque ya Zaïre teni ola tango te pour que ta mona balabala pour teni eza sacré teni eza teni mipimbwa teni banga diable te teni banga ndoki te soda kota partout même na zamba akobanga pe nyama te po azali soda na ye koloba lelo babe masombo landanga na bokebi omoni association de malfaiteurs boza kosala wana babe masombo boza bana mike biso toza na espérance mingi na mosala oyo babengi bitumba po tobunda bitumba tosala na service renseignement militaire toyebi kokanga mutu na koloba na ye okokanga mutu comme OPJ bovandaka mingi awa na poto omoni okotambola boye pa police atali bopa olengi ka mo moke bo police biyaka awa tanga ko identifier bomona poza na papier te bazwe bakangi yo ndenge to komona babe masombo babe masombo te ofinga Moïse Katumbi te na ngina biso batu boyo kanga bien pour babe masombo omoni naza pour Félix Tshisekedi te Félix Tshisekedi pas ali collabo mais azali collabo mais aza congolais Moïse Katumbi azali collabo Moïse Katumbi azali collabo te aza occupant ezali deux choses différentes hein? Félix azali collabo aza soutenir occupation mais Moïse Katumbi aza occupant Élisée Bokangalonzo occupant Moïse Katumbi aza occupant Hippolyte Kanambo aza occupant et loko mona ngine bisayo lelo bola nangana bokebi omoni babe masombo baje boko sala wana toyebi yango tangu yo yambaki bokechu parce que bokechu azaki muta Moïse Katumbi bokechu Moïse Katumbi bendi yo okomi mutu ya bokechu na nyangala 14 aux États-Unis baliangando bozali na groupe ya association de malfaiteurs o boza ko soutenir Moïse Katumbi bobima deva batu boloba na batu boza ko soutenir Moïse Katumbi okinga na ebisi yo petit frère babe masombo bima o bokumisa ka Moïse Katumbi toyebi ba jeune abino omoni ko mokanga bino na minute yo bino nyoso Élisée Rabimi a fini Félix Tshisekedi tomoni yo babe masombo bimi obani ko critiquer Félix Tshisekedi omoni ni to komukanga bino pona nini bozali bata Moïse Katumbi mais biso na bandeko muso ba résistant na ba combattant toza na droit ya kolobela Félix Tshisekedi soki atamboli na bosolo te nenga zali kolabo toza na droit ya kolobela ye mais bino boza ko take kote wana pona nini bozali bata crique ya Moïse Katumbi ne aza ko pe bino ba mbongo ati na bibo ke bo fini Félix ngala za pour Félix te na ko tila ko kumza pe Félix Tshisekedi te na ko tila ko kumza Moïse Katumbi te ngai na ko bunda mabele ya Congo eza occupant oyo ba Rwanda bakangi mabele na biso ngana ko bundela ngo naza ko bundela songolo pakala te elongo na ko banda naza ko bundela songolo pakala te babe masombo bozo batwa bana mikete bozo mula bajela bango te sikoyo Bishop Élysée bana ko finga babe masombo
lelo Babé Masombo a comme vrai combattant, Boké tu vrai combattant. Na fille moi autant ma combo. Bon, naza autant ma fille wana te, bangone ba vrai combattant. Batu ya Moïse Katumbi. La nanga Babé Masombo. Lelo bino bokoma ofinga na papi volcan. Tangu bokenda ka kokanga Moïse Katumbi na gare ya train et pas na bino kuna boy. Na gare ya train na bino bokenda kokanga Moïse bobote le continent et bo filmer. Pourquoi bino Babé Masombo na papi volcan boboye ko bibisa bandi vidéo wana. Tangu bon négocier la bata Moïse Katumbi ba obebino mbongo botinda papi volga kenda tina Genève nasi bande kono so mona ba photo tango azi mbongo aye bokaboli mbongo soki bokaboli mbongo pe malamu te lelo bobeba na papi volga omuli ba jena bino ko bimate so la si batu ko ngala sala ka place tel bongo to mona pe na kisasa te muto pe sala ka mazabe muyibi muto pe sala ka bomona a sala bina muto za vol mer mais botika biloko boya kokosa peuple congolais. Botika biloko wana ya kokosa peuple congolais. Tokoso bisa bino na place na bino na lignement. Ngai na kotiela kobanga mutu te. Ngai na za kobunda mabele ya Congo ezali maladi elongoli bandeko na ngai. Bato baza kobunda bitumba bayasi mingi te. Tomoni lo ba medie belé. Bato nyonso bana kotemisa peuple congolais. Bon, on a média parce que nini Hippolyte Kanamba somi bango Félix Tshisekedi somi bango Moïse Katumbi somi a somi bango yambo mona na komawa batu balobaka disute parce que nini ba koma batu ya batu soki Félix Tshisekedi asali déclaration moko boye Moïse a sepeli nango te Moïse atindi bambwa na ye bafini Félix Tshisekedi. Ce qui fait Tshisekedi pe amoni Moïse alobi boye lo moko bien te allez atini ba mbona ile pes ba fini pe Moïse Katumbi ou ba fini Hippolyte Kanambe to iba jena bi ko sala wana omoni ba jena bi ko sala wana to sito yebi yango mais peuple congolais na ibite soki ba troba ba okechu wana ba nyanga la kata wana nyoso ba mumbafu wana ba compagnie kitunga ba société malfaiteur ba général bilo ko ça na musa soda ngai moko tu chéri les commandos na dit que tu militaire na tra ko comme généralité bon bino ba tout bon la teni bouyeke bozo la ta sokoto bozo la mi pimbwate bozo bibenga comme ba général bozo bibenga ba colonel ba capitaine biso ba combattant tout ça et vous allez passer on a combattant mais on a combattant ça la civil mérité force na yo si vous allez combattre vous allez civil tika la civil quand on combattre na combat soda bon tika ko yo que c'est ba soda soni soda ko trahir ma belle ya Congo te bon na combat ba on va ko trahir ma belle ya Congo. Même il y a des militaires, mais au moins c'est deux militaires ou trois militaires. Majorité, tout est bako. Il y a des soldats qui valent à ma belle. Si ton prêta c'est vraiment Nicolas Drapeau, ton roi pour l'école. Il y a un égoïsme, c'est pas de rebelle, botika, va ventir la bino. Dans le moment dans la sujet, oyo, il y a un mboua. Bon, que tu as dit mboua. Asso a dit mboua. Oh baza ba kaso sio ba mbwa pa mbwa sanzi akoliaka bisanza na ye Bishop Elise azali mbwa pa ya asanza ke akoliaka bisanza na ye botika biloko wana na ye na lo biloko moko boye lelo na sa ko continuer par sujet moko le kana yo na se finga na yo nazala taya kotanga makomi na binote ngai na yepo na koloba naza kopesa mitindo ndenge topesaka mitindo na musala soda deva troupe ndenge ya commandement na yepo na pesa commandement etake peine leka na se koma finga naza kuna te
nakolanda mafinga te naki soda na finga maka ntango naki soda tofinga maka mpo na ye soda moko afingisa basoda nyonso nazala mawa te na ye mpona mpe bino cabrice te na ye te mpona namelisa bino soki bibero na ye te mpona soma bino bien bomela na ye koyebisa bino nde makambo ya Congo mpo boyebi valeur ya mabele te esengeli sikoyo tobanda koteya bino tobanda kopeya bino ndenge bakopesa règlement militaire mpo boyeba ndenge bokotambola botaba te ndenge bokotambola alignement mpo na koyeba kobundela Congo parce que il y a des combattants oyo baza kotambola alignement bazali il y a des combattants oyo bazali batraître il y a des combattants so de collabo bazali tosi toyebi bino tokotanga moko na kombo na ye botika maseki toyaki na komba te mpo toyebana toyaki na komba mpo toyebana te toyaki nde mpo tobundela mboka Congo ezali mboka ya valeur tala pays lokola Rwanda un petit pays lelo tie Congo à genoux mpo na nini peuple congolais ayebi valeur ya mabele te mais lelo boza kolanda Moïse Katumbi mbongo Moïse Katumbi akomi nango lelo ezali mbongo na biso ya Congo mbongo na biso ya matière na biso na Katanga Moïse Katumbi azalaki vendeur ya poisson salé mbongo na uti nango wapi ezali mbongo na biso ya Congolais Hippolyte Kandamba na babota ba jardin mbongo uti nango wapi Félix mbongo lelo aza kotambola nango ya kosomba ba Rolex ba Western aza kotambola avion kwenda futuka mbongo eza nani ezali mbongo na biso ya Congolais eza mbongo ya papa na ye oyo akufaki te Etienne Tshisekedi totali oyo mokanga lonjo oyo Élisée oyo aza Ugandais ntango ye akendeki kosala klase ne na IPN abimisa so kombo na ye oyo babengaka ye toza na kombo wana tokoloba kokala te kombo babengaka ye ntango bakopesa diplôme yango wana kombo wana aza nango te baye bachange kombo mpo na nini biso Congolais problème na biso eza kaka soki moto abimi ale bomoni kokumisa ye bokomisi bokanga lonjo Élisée on dirait akomi musicien fo bokumisa ye na diaspora ezali soni kotala motindo wana nyanga na kati wa mokanga lonjo Élisée abandi koluma bapetit sere mosusu awa na bamama mosusu wana mpota bandi koluma bango lelo azwi ntan ya kofinga badiaspora eputa yebi te diaspora nde alesaka Congo wana Rwandais oyo baye na mboka na biso bakipe balesaka Congo te mpo na nini ezali biso moko Congolais tokoyeba valeur ya mabele te moto okola ngai nakokumisa mokanga lonjo te nakokumisa Élisée te Félix te nakokumisa ye te nazali fier ya mabele na ngai so lelo totelemi lelo tokobundela mabele oyo totelemi mpo tobundela Félix Tshisekedi te totelemi tobundela mutu te totelemi mpo tobundela mabele ya Congo nde eza na problème mabele na biso nde eza na problème monguna koteli biso mpo na koyiba recherche na biso kobomba bamama na biso kofele bana na biso kobomba bapapa na biso eloko totelemi Congo totelemi mabele na biso me mingi bayebi eloko wana te yango tobisa bino boyebaka valeur ya mabele tovandi na poto ezali mboka na biso ezali mboka mundele nyonso même na Danemark Suède Finlande partout baallemagne bafrance babundelaka mboka na bango mboka no ezali mboka na yo me bapesa nationalité yebaka français ya noir azalaka te belge ya noir azalaka te allemand ya noir azalaka te ezali kaka tokomérite kaka papier wana nde eza koloba kaka oza belge me na poso ya nzoto oza mutu mwindu meme koya na aéroport wana okomona me français akolakisa passeport na ye bakolekisa vide me ntango ye komi noir bakale nano yo fofo bacheke yo soko na papier wana eza ya bango donc nyonso fo bona kocomprendre yango so boni kocomprendre yango te parce que mingi boye na poto awa ebele bosintegre na poto te boza koyeba ndenge politique ya poto ndenge etravaillaka te so boyebi politique ya poto ndenge etravaillaka boza bato bokokumisa bafélix tshisekedi te bokokumisa bato ya PPRD te surtout bino bato ya poto ngai navotaka na mboka na ngai navotaka badepute me namona te baye kopesanga triko na ndako nanga mpona vote depute tel ngai moko navotaka oyo motema na ngai ningi
parti politique oyo eza na Danemark ngai na votaka oyo ngamona ningi social démocrate bapesa nga ni chemise ni mbongo bapesa ngai te mais toza ebele na poto toza ko comprendre poto bien te yango mingi faut s'intégrer na ba pays oyo nyonso bovandi parce que na Scandinavie so yo ye a ozi mukanda eloko liboso faut ok négocier l'intégration ok négocier l'intégration pour on s'intégrer na mboka oyo vandi eloko nde ebele boza na poto boza ko s'intégrer te yango na boza mingi na esprit ya lokoso boza ngino na kisasa ko be na poto ezali pasi lelo tokomona eloko nini oyo tokosala te bamisusu baza na susi ya kobundela mboka bamisusu baza na susi ya kobundela mboka te ya bandeko ezali pasi botika kozala nsima Félix Tshisekedi botika kozala nsima ya Moïse Katumbi oyo azali occupant botika kozala nsima meme ya barwandais ya occupation bahipolite kanambe bato nyonso bozala baPPRD bacongolais botika kozala nsima barwandais botala nano makambo mabele tobundela mabele wana ndeko nayebisi bino lelo oyo esalaka lelo na mokili eza armée yamonaka na États-Unis so États-Unis so bakolongola président Syrie bakolongola ye parce que baza sire na armée na bango tomoneli balongolaki Kadhafi parce que baminene baki sire na armée na bango mpe baorganisaki bango tout bayokanaki bake kolongola Kadhafi parce que armée na bango ezalaki ya bango moko bana ya mboka même aux étrangers so okoti na armée américain oza na nationalité américaine so okoti mpa na bango yeba okosala drapeau Amérique okosala drapeau ya Congo te yango moni bango baza na force mais biso armée na biso ezala ba rwandais na kati il y a des généraux rwandais aucun na finance na biso aucun na ba banque na biso aucun na misala ebele ezala maboka ba rwandais ya bandeko bolandinga na bokebi pai bozali Bishop Élysée la nanga la bokebi pai ozali ezali mawa mingi mpona tata bobima lokola yo oza korefléchir na mutu na lokola mbwa pai kaka obwaki bisanza ozongeli kaka place osanzaki okoki kolia yango okumisaki Moïse Katumbi ofingi Moïse Katumbi okoki kokumisa Félix Tshisekedi sikoyo bapesi yo mbongo ozongeli Moïse Katumbi ndenge moso tokei pa ya mbwa lisusu oyo bokechu toke pa ya so toke pa bambwa na tu baza bato moko ezali pasi mingi naza koregrete mingi lelo na ye mpo nafinga te na ye na bainjure te parce que so na bandi bainjure awa ekozala grave mais na ye mpo nafungola bapeuple congolais matoi na bino ezali ekoyoka te na ye mpo nafungola bino matoi wana kosukula matoi wana bien mpo boyoka makambo naza kobisa bino kota bino na matoi bandeko omoni ngai lelo nazali eloko moko na pesaka nanu merci ya mama oyo abota ngai meme lelo akufa akenda na ye nzambe azwa ame na ye mpo azali azala na kimia parce que mama na ngai éducation apesa ngai na bomwana ya koyiba nayibaka te nazalaka mpe lokoso ya kosenga motu mbongo te biso tokolaki ndenge wana meme le nakotaki na armée natambolaki na bwanya na éducation oyo pauvre mama apesaki ngai parce que nini toza mpe na poto awa ekokote mpe baéducation ya bato omoni ngai nde nazali awa mama na ngai abokolaki ngai bien azalaki riche te mais na moyen kaka mama na ngai azalaki nango abokolaki ngai bien ya omoni ngai mpe nazalaka bien ngai na Congo ntango nazalaki militaire nabanda komona mbongo état de jeune ngai nazali na compte na Kadeza nasi bato baza bakinois bana kina kala boyebaki Kadeza ya caisse de palme nasi boyebaki Kadeza nabanda kotya mbongo na ngai na Kadeza
mais tant que militaire nasimba mamongo danse na katakini na komona te Moïse Katumbi akolopesa nga mongo ya makila argent sale apesa ngai na kotela kozwa yango te même soki Félix pas pesa nga mongo na kozwa yango te po mongo pe ya Félix eza argent sale ezali ba mongo ya makila oyo Hippolyte Kanamba kopesa bango botala Félix Tshisekedi akotambola ba grand car mongo azwi wapi atravaillaka te entre parenthèses atravaillaka te ndenge papa na mena kotravaille te kasi papa na ye azali na mbongo boza komona te mbongo wana aza kozwa ngo wapi aza kozwa ngo toujours epai ya Hippolyte Kanamba wanyina babota bajardinier boza komona te bazwi baboyi bino Moïse na kati ya poto napesi Dokolo félicitation Dokolo pa oza kolanda ngai landa ngai na bokebi Dokolo ozali mobali bomoni Dokolo ntango ayaki Dokolo abimaki mpo na kobunda mabele ntango Dokolo abimi tomonaki bakombata ebele bobandi kokumisa Dokolo bokozaki Dokolo azali Moïse Katumbi akozwa mbongo apesi bino mbala moko bokumisa ye papa Dokolo azwaki mbongo na motoki na ye ezali mbongo makila te Moïse lelo akokabola mbongo parce que mbongo ezali ya bapeuple congolais ezali mbongo makila oyo babomi bakongolais yango naza kokabola bino lelo ebeye na poto mpo nini tobundi na mboka te mboka na biso tika na maboka ya barwandais bomoni mutu yango bino obi congolais te yo bishop Élysée mutu yo kokumisa Moïse Katumbi lelo wana ake na Rwanda kosala nini agresseur ya Congo eza nani eza barwandais eza barwandais ezali nani eza Kagame te mais lelo ye wana kepa ya Kagame akeni nyaka luka bokonzi Kagame apesa ye parce Kagame nde mutu akokomande Congo mobimba bazo mwana wana ngina babota ba jardin rwandais wana oyo Kabila père abemela biso ye nde mutu akosokipe na mboka na biso akopokola président bozo mona bajena bango te et pourtant Kagame akopera na Hippolyte Kanamba azali rwandais siko ye Moïse Katumbi akepa ya Kagame ozomona deje na bango eloko bangi basala soki lelo balongoli Kabila oyo balongoli kutu Kabila tipo ye komone Kabila te komone Hippolyte Kanamba oyo na baboto ba jardinier soki bango balongoli ye batie Moïse Katumbi bas étranger moi si naza nani aza rwandais est-ce que bino ba congolais bozo réfléchir te tout le bino na moutio tout le bino na matoi est-ce que bozo comprendre nango te bon ba ne comprendre bo sosola mais bozo sosola te même batu balobio Etienne Tshisekedi akendaka pai ya Kagame batela etapi est-ce que Kagame apesa Etienne Tshisekedi pouvoir apesa ete ye wana kufi atiki Congo na merde ozo mona ngo tali baza ko sakana biso ba congolais tala ningi botindo oyo un petit pays lokola Rwanda soki Hippolyte Kanamba azaki na Congo te tokokanga Rwanda na kaka journée moko tokangi Rwanda mobimba tokangi yango tonekisa na Congo mais moi tonekisa yango te parce que mutu aza la tête à pays na biso Hippolyte Kanamba azali rwandais avec armée na biso ezala ba rwandais so tobi totake Rwanda bango déjà baole avance déjà bapesi ba plan ya kotake ba peuple congolais est-ce que bino mo boza komona yango na musika te bomona musika na ebite soki boza bana mike ou boza une expérience tenga na komona bino te tout le monde on a comme politicien tout le monde ngana comme général lokola Hippolyte Kanamba ngina babote ba jardinier ale bino nyoso comme ngai na comme général na comme colonel oh ngana comme lobby au niveau de la politique beaucoup bato ba veste et maintenant bo libérer Congo te bozo wele ba fonction comment ngata na côté armée na côté ki nyangundu na côté ki ligili mais fait des mesures na académie militaire on a tangaki tina mani ko ba fonction tina ko ça na ba niveau ya sécurité lelo ngai na ko lebelo ko moko bana tout ba sola nyonso ya BSP ya division président ya BSP de l'époque à Mobutu compagnie Bosek o tout ba garde de corps Mobutu ba yebi nga le commando na yebani te pona combat lelo na ko bisa bato na yebani pona combattre
nga balobelanga ba chaîne Afrique, ba Afrique Asie dans l'époque, ba radio France Inter, ba radio Washington, balobelanga yi. Nazaki bien na Congo. Et loko nino nazangi na Congo te. Ba konzi ba banako lenga na mosala banako sala parce na ki muto yo nazaki na force ya ko sala pona mabele ya Congo. Mais na talaki bandeko na mususu ba soda mususu ba gi batoyo baza ko mona mbongo te na tel ba peuple mususu baza ko nyokwama et senga ki to sala coup d'état haute trahison atteinte de sécurité de l'état dans l'époque contre Maréchal. Mais bah quand il y a une deuxième cité avec Tobo de Kunda et Kouchou Monga Liaou et Kouchou Zagi Mouza Boy comme Moana Tobo Zagi Moutabandu Nagi Moutabazaï. Tu as dit presque tribus, tu as dit 3 tribus différents. Mais bah quand il y a une deuxième cité et tant que tu as un commando, tu es Vada Boloko Wana, c'est sauf. Tu as presque dans. Bah 10 jours Mobutu ça peut hors déjà bah éliminer biso déjà dans champ de tir. Maman ayeko yebisa ngai wana batu bayebisi ba garde corps à président ba yeko yebisa maman na ndako bino mwana na yo kala te fo ba éliminer ngana zaki maman yeko tala ngai amemli ngai bilei ayeko tala ngai la zui visite na maman batenga place mona sona mama bagarde bakena bango so vanda wapi mama wa botinga binanga ya bi mwana nena monyo mikolo komi ya kotanga fo baboma yo na ebisi mama na ngabi naza commando na kolakisa bango penga na commando to tire na 10 jours Mobutu apesi ordre fo baboma biso ba peta biso na champ de tir parce que to trahir Mobutu. Nazonga wana boloko la bisa misa na trop de na bisa be kuchu to tire na 10 jours ou 15 jours faut ba éliminer biso physiquement to la bon peut to ba commando na 10 jours wana ko ka tete to evada na boloko a deuxième cité ça sauf to bima na boloko a deuxième cité to palangana ba ina tongo ba pesa ba tia ko mela biloko na tongo ba pesa ti ba kuta ba donc 3 commandos ba kenda disparaître to palangana déjà to bima boloko la ninga mystique. Pas to bimela ki pour trouver yango il y a a mérité mo de travail na yewa na service de renseignement la BSP yene mutako mona trop to bimela nango ti ba yesi Mobutu non les 3 commandos ba évader si groupe to to na bango tout ba misala ngai ba bana ko lokande ngai na ki tete ya fiche ba ko ngai Starlet a yebi yango commandant clé a yebi yango ba soda tout ba ba garde corps présidence mutu moko abungi histoire oyote mutu anako ko sambisa biso ezaki lieutenant Boucher dans l'époque azaki buta bureau 2 ti ba luka biso ti ba so biso te na côté Brazza Mobutu ayeko kako tokimi la Brazza nazongi kisasa tala mutu akaluka na Brazza mais nazongi su kisasa na pirogue après na yeko kota Angola na kota Angola na komi na Angola Mobutu atinda ba Jean-Jacques Major Jean-Jacques, tout le monde a yébié la présidence qui garde corps le président Mobutu. N'est pas garde corps Major Jean-Jacques. Tant que tu n'as pas battu Angola, bala nangai, même garde corps le président qui sa maman bino, Mobutu a dit battu bala na mwana na baninga na Angola. Mais le rôle service na biso de contre la coup d'état qui makasi direct ba yebisi de ba Angola bino. Mobutu atindi basoda tant ba kolongwa na kini bakene Portugal Angola est déjà visé pour comme ba komi ba tiki ba koti après bakanga bango jou bakanga bango ba bengi biso to yi ba bengi biso to ko mona Major Jean-Jacques na sona Major Jean-Jacques abile commando oyebi ozabo bali président de république abana ko la batu wana te akina besoin na parce que yo kimi na ba dossier be na mutu na yo o ya renseignement. Donc, il y a un monde qui est uniquement tout le monde qui balabala, tout le monde qui est physique. Donc, il a besoin de l'événement, il faut que s'assassiner. Mais, il a été dit, il y a un poto, pour se réfugier dans un poto. Il y a un monde qui est il a été, ceux qui tirent les commandants, ils ont dit nani.
Il y a un problème Sabino. Même en Angola, tant on a qui m'a dit en Angola, gouvernement Angola peut s'engager place dans l'hôtel Panorama. Bah promettait qu'il n'aille pas payer ça, mais péter à colonel full. Bah payer ça na solitaire angolais, bah payer ça na Miramar, bah payer ça na Lada, na baninga na ngala, jamais na kosa na armée y'Angola te na boyangu. Bah payer ça na même moi c'est un métier na baninga na ngai, Manuel Pauvre Marthe. Azaki ministère à second ce stade serait bakuni payama. Nazao que même na ministre à second ce stade pour ne pas major Pauvre Marthe Azaki merci sans audience. So na ngana koma angolais na ngana zonga nationalité pe ba pesi na grade pe ba pesi ba pesi son vrai salaire ndako comme yo fele beto boya ki yango pour d'ako trahir pas d'ako trahir Congo te pour na ça na armée na bona boyaki. Parce que les vrais Congolais de père de mère, n'a pas travailler. Il y a un monde il y a des Angolais où il y a un hôtel Panorama, le Steve, avant dans la France, ça y est, c'est pas combattant Moussous. Nazali Nyamane Tumba et l'on a bandé se belé. Ceux qui m'indou que Zali, tu rebondis dans Boka, voilà, tu recommandes troupes. Mais tous en a. Mbongo te tona mbongo suma minduki te tala lelo ngana ngana kufa polo mabele ya Congo est-ce que nana yebi yango oyo alingaka souffrir oyo alingaka kumba douleur ezali famille na ngai na baleki na ngai na mama na ngai ezaki peuple congolais ngaka kumba douleur wana te alingaka kumba douleur wana te botika koleka omuli ba campagne boko sala wana ezabata Moïse Katumbi ezali batu ya Félix Tshisekedi ezali batu ya Hippolyte Kanambe bozo ko bambela batu ba nationalité lokuta o chere le commandant la Petro ba zombo ngana muzombo te na lekaki kuna etake na soki problème na mboka na ngai nde parce que ko Brazzaville akimaki na Brazzaville ozaki pembeni oyo tu bayebi Brazzaville ngezali wana bola ngana bokebi même lelo soko kimi na Brazzaville oza na sécurité te bakor oyo Brazza signa na Zaïre soko kimi kuna bakozongisa yo na Congo soko kimi yo congolais okimi na Brazza bakozongisa yo ya omonaka lelo général Monene azali kwese mpo na nini akimaki na Brazza parce que même dans wana dans l'époque Mobutu atina bata sécurité na biso bakatati na ngambu pona koluka biso na baninga na ngai parce que li ba corps o bango baza nango mais il y a les gens ba yeba kité soki Angola protéger ki ngai na kati Angola parce que Mobutu banako pouiller sa vie dans l'époque ya moni Angola zaki na besoin na ngai na mayele na ngai na force na ngai ki commando ba na besoin na ngai. Pour les lois, il a besoin d'attaquer Congo. Non, les commandants Zaliwana, Delta Zaliwana, les coutumes Zaliwana. Donc, on a facile. Il y a plein de gens qui ont pour ça, même au bout de ma baie. Pour te dire que Mamoutou, plein à Congo, tu es bien, même dans la boussole, et dans la nord, sud, est, avec boussole, n'a pas dit na kokota, pas dit na kokota, côté na kobimela. Il y a un moment qui a besoin de biso. Mais to boya ki ko trahir mabele ya Congo soki boye bien moto benda mituna bino parce que sa vie binenga zali wana mutana ko puye ezaki Mobutu yango moni bangolais na suka na ngote ko mita ba benga na Mobutu yango moni Angola pe azaki na groupe ya ba Rwandais ba Ougandais ba Tanzanie tout azaki na groupe parce que Mobutu agi na kanda Mobutu po Mobutu on a aidé sa vie soko boye bakate bo chona mutu na bino parce que Mobutu on a aidé sa vie bité ne Angola alina kota makambo oyo ya tangu ba bengene Mobutu na ba kota yango te ya reprendre ba te belé lokola boye bila bino loko mongote obimonga na combattant on a général na colonel soko ba pesi no ba plein ba pesi no plein je sais bien bozaki wana
so abino kota na ngane na lia wa so abino kota Congo na koko maquiller pen bien camouflage bien na kota pe Congo na tamboli pe na salbi ba filmage na ngai na bimi na ba pani na kokota pani na kobima parce que na yebi Congo bien na militaire na yebi plein Congo tout eza nord sud est ouest tout na yebi yango parce que eza loko to yekolo na service commando na service militaire ya ona mingi bola na ngala bokebi ba misusu ba bimaki ba journaliste mokanga Lonzo Belizer oyo Ugandais o tshireza la famille na disasa te nyonso bazaki na pesa na yebisa pa famille na ngazali po bakele menace bo ndenge bakangaki ba cousin na ngai côté ya papa na ngai mais boye baka il y a des combattants de résistants bola na ngala bokebi ba trahira mabela Congo te au moins trahison nyonso boza ko sala bino kasi ko la batu ba yebi yango te mais ba congolais belé baza na kina oyo baza kosala na politique kanambe baningi occupation te bayebi moko na moko songolo pakala oyo aliaka mbongo makila mais jour Congo oza libéré yo kokita na report dilo ngana combattant okoleka na champ de tir bakotala oyo na yeton oyo bakopandre bango bakopandre il y a des collabos pe baza na poto toto libéré pe mboka wana kaka bakolabo ya kini pe tokopandre bango botila koyeba te Félix akotila kokoma président de la République te Moïse bakotila kokoma président de la République te tobundela mboka wana barwande bakende bato mayele baza mingi na Congo oyo nanango ayebaki Mobutu akokoma président de la République ezaka Kasavu azaki président de la République est-ce que dans ayebaki Mobutu akokoma président personne lelo sikoyo ba Moïse Katumbi o azali Zambie Jif abimi président o pe abimi oyo Félix Tshisekedi na boy benjir lelo Félix Tshisekedi abimi président bozo mona ngote bola na discours ya betaki lelo yaza kokumisa ba policier baza ko sala musala malamu ba menacer ba policier te mais tozo ngane batuti ba o baza ko bomba peuple congolais alani ba rwandais wala ba yena occupation baza ko tinandi ba congolais o ba bobi Rossi Chimanga o ya betie masasi aza nani aza policier aza congolais azu ordre pa nani pa ba rwandais momi wana za ko tamona ki sasa tozoli ba formation momi wana ba vaccin effectif ba garde corps pour ba kengela ye aza même auditoré kangiete mutu boko pa kangiete parce que ezali ordre ba pesa ki ye aboma Rossi ezali plan déjà ba si ba salaki yango biso toza ba militaire to yebi makambu bien ya renseignement azaki petit aussi ba cible qui déjà il faut ba le cahier pour ba nga ba corrompre ya boyaki ba sala boya boyi ba bino photo le cahier siko policier wana bomi mutu ba policier ba ngwe ba ko piller ba maman na biso baza ko bomba bato ba militaire lelo zo ko ba policier boki discours na été il politique kanambe a sepé na discours à Félix Tshisekedi est-ce que bilo bato il est pèse est-ce que discours ya Félix Tshisekedi ba ngoni ngote Félix Tshisekedi aloba makambo occupation te aloba te politique kanambe za rwandais te même papa na ye tanga alobaki il politique kanambe azonga na Rwanda ezaki peuple congolais muta bimisa ngo na aéroport zongse na Rwanda soni esali pape tini Tshisekedi azalaki Bob Escobar mafios ne aye koloba ngo na monoko na ye to zongse na Rwanda est-ce que vous ba déclaration Félix et ça le même pays ça occupé mais il y a la place à comme président de la République à comme premier ministre le noso ya comme premier ministre na occupation a prêter serment pas yanani et pas politique kanambe o azali occupant o azali ba bote ba jardinier yene muto ko pesa ba ordre bon na ko pesa ba ordre ezali azala besoin obundela mboka te
mwana serpent azalaka serpent mwana nyoka azalaka nyoka Félix Tshisekedi azali nyoka papa nazalaki nyoka azalaki kewa donc mwana nyoka mwana makaku akozalaka makaku jamais akochange na ye te Félix akokochange te akozala papa na ye bamindele babelge batie place wana mpo balobakako ndenge ezali wana parti politique eza na kati ya mboka wana tala soki bolandi histoire Etienne Tshisekedi mpo akoma opposant ezalaki complice entre Mobutu na babelge basaki nino tomona démocratie eza na kati ya Congo mais démocratie ezalaki te pays ezalaki toujours na dictateur ye ntango aza kobeta lisolo ya cravante lele tala nasekaka parce que bisoki na armée le balongolaki ntango cravante batakoleta cravante ntango Mobutu abi aboyi cravante ntango ye papa oyo akufa Etienne Tshisekedi oyo azali Baba Escobar atonga memi mpo ya pamba mabaya te na kabeyaka mwanga me Baba Escobar anakoteka drogue me atonga bandako ya danse na Colombie me atonga eloko moko te namoni mwana aza koleka mwana serpent aza koleka alobi nini o boyebi te démocratie bomonaki te papa na ngai asaki to balonga cravante bo bandeko Nasir ekataki mwa muke Nasir bomoni ngai ekataki mwa muke bon naza na mingi Nasir pa navandaki namoni bomoni ekataki su mwa muke pai navandaki Nasir nalobi mpe mingi nayaki mpo nafinga te nayaki mpo na kosembola ndenge elongo bani mpo na koyeba valeur ya mabele bandeko nasi nazali kosukisa na kosenga bandeko nyonso koyeba valeur ya kobundela mabele botika koza na nsima Félix Tshisekedi na nsima ba Moïse Katumbi na nsima bato ya PPRD ezala bandeko kozala Kisasa boyeba kobundela mboka ekozala bien towela nano kobundela mabele na biso nde ezali nécessaire bakombo ya bato wana ezali nécessaire te na mabele tokokufa lelo me mabele wana ekotikala esengeli mabele etikala bato mpe batika mabele wana bayeba ndenge ya kogere mabele wana nde tomonaka bamindele bakogere mabele na bango parce que bato babundela mabele na poto oyo pai tovandi meme lelo bakufa me batika bamboka na bango na kimia na bana na bango na kimia na génération na bango nyonso na kimia eloko nde nasengi bino bandeko na ye lelo mpo nafinga te eza kopesa ngai mawa na ye osi koloba mingi na bamama boyokela mpe kongo mawa botikala na makambo barando na kati ya bainternet ya kofingana tokolaki ndenge wana te ntango biso tokolaki soki naza na problème na vasin na ngai ekosuka kaka na bavasin na ngai jour tokobongisa na bavasin na ngai lelo bokozwa vi na bino mobimba boza kodetaya vi na bino mobimba boza kozwanga boza kotyoka na internet mpo tosala nini oleki ofingi moninga oyo afingi moninga oyo asali bo tosala nini makambo na bino ya koswana makambo bandako na bino bobombana nango mama botika kokisa biso soni na bapapa oyo baza koleka na internet ya kofinga basi ya kofinga bato na bamama botika biloko wana boza koyokisa bemba bakongole soni talaka nyangala kato ya kanambe waki na baboto bajardinier koma lelo akomi susu bakongole bema papier oyo lelo toza so na valeur te na monde na biso moko mpe bakongo toza na valeur te na bilobaloba ya koswana partout toyebaki femme congolais femme zairoise na zairoise bozalaki na dignité bozalaki na fiere bozalaki na botosi bozalaki basi kitoko oyo moto amoni yo aluli yo me lelo tala lelo pai basi na biso bokomi totala pai bamibali bokomi
Et là, on a le conseil. Botika koleka ba vidéo ya barando. Ya kofingana. Total liboso na mabele ya Congo. Mabele na biso ezali occupé par les Rwandais tuti. Tova na mbula sikoyo ya kotina ka mbongo na ba famille na biso. Bano toboti na poto oyo bazali awa ba famille na biso na Congo te. Lelo soko nzamba bengi biso nyoso le to kufi. Siko o baza na Congo so to bundele yango te. Nani ngo kotina mbongo na Congo po bano bana poto ayebi ne Congo te akotina ne pe mbongo na Congo te. Ere yango to sa makasi to bunde mabele ya Congo wana bana na biso baza kotanga lelo na bano ba kotanga na Kisasa bayeba lelo bakoma ba ministre bakoma ba président bayeba ndenge le kosala mboka na bango. Conseil na yekala na pesa yango wana na yeki na mafinga te na yeko lobana na buwania etake lelo ezali makambo ya buwania bandeko ona yeko sebina buwania oleki ofini ngai naza na tina nango te parce que bino ba congolais mabe na bino na surtout bazairwa te na ba de ba congolais mabe na bino soki mutu akoloba makambo ya tout droit ndenge longo bani boye kaka na mafinga eloko oyo bokomi nango lelo ezaka mafinga botika mafinga wana totala mabele ya Congo ezali nécessaire tobunda mabele ya Congo ngandeko na bino chéri le commando na bandeko na nso ba soda nasi mingi pe boza na poto awa bozali pe bandeko ba soda na tango Zaire boyebi musani basaki na Congo bobi Congo tango Zaire akala mutako otabula 24 heures sur 24 heures kulu nezalaki te lango no ndenge ningi mutako kipote betala lelo Congo ndenge komi bandeko tozonga batu bakola na Moïse Katumbi na nina lo baloko moko na tiketi pona kata na yeko lo ba journaliste ba journaliste tout baza na diaspora ngai naza ko bundela mabele ya Congo poto yebi lelo biloko ya Thierry le commando na bandeko babundaka na bosolo ba journaliste wala nyonso oyo batiaka babanda bakombatale ba internet mengai batiaka su bande na ngai te pona nini Moïse Katumbi afuta bango mbongo Hippolyte Kanamba afuta bango mbongo Félix bafuta bango mbongo parce que tozali wana tola batu mosusu na media bazali bata Félix Tshisekedi bamisu bata Moïse Katumbi bamisu bata PPRD Hippolyte Kanambi botiaka su biloko na ngai sute mais naza pe na besoin na bino te ngai naza ko ngai ne na liawa na bundaka bituma na ngai pona kolobela peuple congolais na bundaka bituma na ngai pona yeba na te na pesi moi histoire na ngamuke nga na yeba langi na Congo na poto na yeba na ki pona makambu ya kombate na yeba langi na musala nga asaki na Congo na ba mina nga ba musicien na ki ne na poto ta na ye na bandi vie na ngai na tiki na armée na zali ko sa vie na ngai moko sans muta contrôler ngai parce que na ki na zali ki contrôler na armée et sengi na sala musala ningi elongo bani yana ko senga bande ko belé ya ba journaliste nyonso wana bola nanga na bokebi lokola bino ba journaliste belé bozali ba il y a des journalistes musu mo mona giawati ba kumisi Moïse Katumbi ba kumisi Félix Tshisekedi ba kumisi Hippolyte Kanambe bazé belé bato baza ko lia ba mbongo ocha bande ya Petro te ocha bande ya Thierry le commando te ocha bande ba combattant ba buna bososo bochango te etali bino po toza na tana bino te ngana za na tana bino te ocha bande na ngai te ngai bande na ngai ko kotola banda kwa bato parce que naza ko loba na buania nasi na sukisi wana po na journée lelo na yaki po na ibisa ba malfaiteur o bazali ba compagnie kitunga o ya moni bank o naza ko loba esweye libanga o na buaki ezuye oya kotamwa na buania akotamwa na botabata za kobunda mabele na bosolo ne makambo na lobi ekuswa ete yango bandeko ezali pasi to bana koleka koyebisa bato oyo baza kokosa peuple congolais groupe na bino tout oya peuple mokonzi et ba situation de malfaiteurs
babe masombozo nga mutu koyela baje wana te to comprendre bino otela ofinga Moïse Katumbi te boliaka sani moko na bobokechu to yebi bozali pelé mais na no dénoncer bino moko na moko peuple nyonso botia matoya kolandaka bato wana boyeba misala nini oyo bango bazali kosala baza kotambola botaba ezali kola taba soki oza kola taba fo eza kola taba soki otiki bataba taba kokende bwake boye yango omonaka bameme baberger nasi boyeba bango na bameme fo abeta bameme na nzete mpo akota bango na kati ya lopangu mpo batambola bontaba te yango wana nazali pene ndenge boyebaki bapeme na ntango ya Congo soda oza na droit kokota na kati ya bar te soda kokotambola balabala te sans permission kotambola te fo ozala na papier ya permission oyo oza kotambola na teni na balabala ngai mpe nazali pene oninga te nazali pene mabele ya Congo ezali mpo na biso nyonso soki olingi obundela Congo te vanda na ndako na yo koya kokoma kolabo te mpo na makambo ya Congo koluka mbongo te mpo na makambo ya Congo kende musa